toka yonanga baza na capacité ya kokota kati na mutu bakoti kati na yo bapesi yo ndoto balokisi yo ndoto mutu oyo ya liboso balakisaki nga na monde ya ténèbre ndenge basalaka bayebisaki nga boye eza na bato oyo bazalaka fasi ya ndoto na ye mutu ya liboso bakosala mpo bakanga bien mutu wana bakopekisa ye kolota bato soki bazoteya parole ya nzambe mutu mosasu amen abalobeli nga na nzambe na parole eza yanga me todefizaka makasi aspect ya ndoto or mwa tifani ndoto eza langage moko kouta epai na nzambe ndoto ezalaka mpo na chrétien ndoto ezali mpo na motu nyonso aza na kati ya motu nzambe soko moni motu kaka akomana ndoto ngambe ekisi na bino wana ngambe ekisi sekasa kotisa mobulu kati ya bomoi na ye oyebi mwana nzambe nyonso ata soki alinga koya na lisumu culpabilité ezalaka soko moni moto aza soki na culpabilité kati na bomoi na ye te sekasa esu ya nzambe banso bozali kolanda biso na kati na chaîne na bino boye bolingaka mingi www.lenazarayan.com oyo ekitisaka mitema na bino na kimia mpe na bolingo ya nkolo yesu masiya waya bino la princesse de l'éternel nde moto azali kosalela bino émission oyo kitoko témoignage te bisika bato bakutani na yesu masiya bamonaki mpe moyini babeti lisola na bisika mosusu te baluki la princesse po ete babetela bino masolo yango elekanaki lolenge nini tika na bisa bino ete ya solo tozali lisanga kobanga ezali te to mpe koyimayima eza te koyimayima kokozala te mpo tozali lisanga na yesu masiya to mpe na baifrançais balobi ete on est ensemble ya pas de souci ya pas de souci on est ensemble ya pas de souci j'allais dire et on est ensemble ya pas de souci ya pas de souci parce que on est ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ kasi yambo ete nalakisa bino moto nini oyo Fumu wa bafumu Munganga wa minganga Yesu moko nanga Yesu Nzambe Oyo Nzambe akani Motokolongolate Oyo Nzambe abongisi Motokopekisate Yango oyo Nzambe aloba na binanga Ekoko kisama Bilaka na Nzambe likolo nanga Ekoko kisama Ata banokeli bota basangani Bakolongangate Po oyo bibili etatola polanga Ekoko kisama Alpha Omega Yesu Nzambe na bikamwa Alpha Omega Yesu Nzambe na bikamwa Iloba na Nzambe oyo Ekoko kisama Les hommes peuvent passer mais ta promesse ne passera jamais Ekoko kisama Ata na bana nanga bilage kolata ndoto Ekoko kisama Non je ne mourrai pas Je chanterai les bontés de Dieu Ekoko kisama Moi je ne mourrai pas Je chanterai les bontés de Dieu Ekoko kisama Alpha Omega Yesu Nzambe na bikamwa Alpha Omega Yesu Nzambe na bikamwa Evangeli besuka na nyonso Yesu Nzambe na esengo ezanga kati ya motema koyeba ete bolongoli chaîne oyo te botiki yango mpo ete bokopambolama yango nalobaka ete sa etondako motema soki oza kotala le Nazaréen 2 3 4 personnes esalaka malamu na yango bengelanga bato koyebisa bango ete mwana na Nzambe la princesse de l'éternel asi aye na nani na ntoma l'apôtre Joseph Tsopa oyo akotaki kokende kokutana na sirène oyo alingaki sirène bengaka mon bébé mon chouchou je t'aime chéri oyo azotalisa bino na solo bolingo obengaka bolingo ntango mosusu mpe eza yango bolingo te tikanga naloba nano losako papa Tsopa losako mama kongola yo boni santé santé eza bien toujours na ngolo ya kolo tozali nzambe azosoka biso toza bien na ngolo ya nzambe merci
kanga te po tozomeka moke linga lezaka mpasi tozomi na biso na français naokilinga nona ya kesu na bakanza wana ekomi susomo ake mpenza linga ya boma ya makasi wana ya bakanza nga towana na kokoka te. Merci beaucoup, Tozana Papa Chopa. C'est lui qui est mon invité spécial du jour. En tout cas, je suis ravie d'être vraiment avec cet homme de Dieu. Je suis béni. Car la Bible me dit, avec ces hommes de Dieu, je serai vraiment... donc, je vais réussir, quoi. Avec le Seigneur, je serai tout simplement permis. Voilà pourquoi je tiens à saluer tous les hommes de Dieu. Je vous amoure trop de l'amour du Seigneur. Là aussi, je pense aux servantes de l'Éternel qui sont partout dans le monde entier, qui servent le Seigneur avec beaucoup de crainte aussi. Le maman, donc ma maman la princesse, je vous amoure trop de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce qui bisika wapi papa Chopa zo bete la biso, serwana na kati netonga abanga kane nzambe, atambola kana nzela bosembo, asali la kane nkolo na église metala lolenge 450 lokola 450 prophète d'Abal, bakei ko bundisa Eli. Nzoka ne 450 bal pe bazaki na ngambo papa Chopa, po bakende ko bundisa mwana mwasi wana papa esuka kilo lenge nini. Moi salutation na baye bazolanda yo avant ofungola. Na pesi mbote mingi na bandeko nyonso bazolanda biso na site na Zania za site eza le plus sûr nakoyebisa oke sava nzambe azolobela bato ebele na nzela na biso na site eza bapambola yo mama tifani liboso apambola makambo ekende liboso nyonso ozokende kosenga mpe na album masika ozopesaki ya sango nango no zero a hero en tout cas biso tozalaki de zero mais eza bako misusu bahero ntango tozoyoka biloko na ndenge wana bana poto bakonsome vraimen bakonsome eza na biloko ya kati ya kitoko oyo euti na nzambe omoni bato mosusu bazoyemba euti nango na akonse kaka ya musicien azwi abeti na yo mpe tozosanti kino nzambe azoloba kati na bato epuis bana nzambe bakosepela bakobina lolenge ya lola nzambe apambola bapaster nyonso baza na mboka kuna ya mindele wana nazotala mokoko ndeko na nga moko oza bapambola yo bapambola noble dieu oza bapambola basali nyonso ya nzambe apambola contre fabrice kangi ata moto azobenganga ntango nyonso ozala na communication oza bapambola basali nyonso bana france badidjeff mola oza bapambola bapaster nyonso vraimen nasepeli mingi mpe biso toza na kati tozokobakanga na témoignage oyo. Merci maman Tiffany. Merci beaucoup papa. Tosukaki bisika wapi bobebisi déjà na église bopandi mais botiki kaka te kolandela moto na moko ndenge balandelaka ame papa tika na tuna na motuna likambo ya kolandela ba am ndenge bwanda kolandela ba pasteur kolanda am moko bozalaka nango lisusu te ya papa oyika mpe pasteur aza na susi ya am moko kokende kobeta porte à porte lelo ezalaka lisusu te yambo oyebisa biso lolenge nini balandelaki am wana moko babandaki kobanga nzambe. Bon, kamwana mama ezalaka nango kaka nanu sauf komoni le monde évolue boso ezalaka telefone ezalaka te allo mama oza wapi ezalaka te ba whatsapp ye ba viber ye ba facebook ye donc eloko okosala yango na trajet olongo awa timasino babengi na telefone 2 minutes mama ozomona na église su te balandelaka wana balandelaka na bango alors balandelaka bana mais na manière mosusu mpo biloko ekomi évolue monde ekomi évolue okende tolongo masini oketala moto na nga boyebi te soki aza tokomi mpe boye obengisi transport aza ta voyageaki no nayaki kaka kotala yobi kozoba moko namoni epa surtout baafricain apres natomona yango susu mpe na bato apoto bokomi kozongela biloko wana cestadire moto aye kotala moto sans condition sans donc ntina te sans invitao na ndaoleka na ndaokende awa namoni lokwa nani eloko akosala te naleka eloko donc yo soki oza eloko akosala te nga nde moto omoni so oza eloko akosala to yende epa nango olekela nga donc seke nazalanga eloko te alors tozalaka na petite soki nayepa motu nabengi nayepa motu na signaleke na koya eza très important mpo yebi baprogramme moto aza nango te alors na bandaki kolobaki bapaster balandelaka bazolandela bato mais na batelefone na balongi mosusu na baviber na bawhatsapp te na basociaux mosusu bareseau sociaux mosusu. Merci. Oui, merci papa de continuer na témoignage na biso ya mwana mwasi wana mpe na ndaki koloba ke ntango sikoyo baye koyebisaka bato joseph omoni mwana mwasi wana aza na grâce makasi kati na ye wana mission akokende na baeglise ko ebani aza na grâce makasi kati na ye eloko okosala eza ifo opesa biso ye onabi na kosala ndenge nini mpona pesa bino abi joseph kobanga te tokopesa o 450 demo 450 demo ndenge nini bokosala kopesa kata demo sika na abi kobanga te bakotambolaka ensemble bakokende
bakosala to baenvoûte bana basi mwana mwasi bakosala to baenvoûte église siko mama ntango tozokende bongo na kati ya église baye koyebisa biso balobino ifo sikoyo tobanda kopanza molimo ya ndoto songe ndoto tobanda kopanza molimo ya ndoto nga nayebaka lelo nakoki koexplike sokosepela tokolobela yango bawa na émission nayebaka ndenge nini importance ya ndoto na baoyo bato lolenge ya bato na kati ya ndoto lolenge ya bato nakoloba na kati ya ndoto comment ça se passe alors bayekolisa so alipo osikoosala batya na kati ya église molimo ya ndoto confusion eleka na kati ya église po biso toza mwana mwasi malamu tokona kolotisa bato ndoto paster atakala tokolotisa bato ndoto ser wana boye tokolotisa bato ndoto mama paster boye tokolotisa yango moni mwana moso ya nzambe aza mire spirituellement aloti ndoto papa eloti ndoto moko namoni paster na biso motakala azopela moto zomona nzoka ezali paster te baye na bandoki balotisi bapesi bakaboni ndoto na l'église kaka bina bango tokosala ndenge nini c'est-à-dire ko babi vanda joseph babandi koexplike ngai babi joseph omoni mwana mwasi wana telema kaza makasi aza mwana nzambe po tozwa ye fo tosala confusion na kati ya église po tozwa ye parce que ntango mwana mwasi akokufa bakotuna anani ofrère ndenge bazalaki na ye bakolambela alors tosala te paster aza ndoki bato bazokufa na kati ya l'église bato bazoliama na kati ya église église wana paster wana aza ndoki yake mama paster moto kosonga aza ndoki ifai totia siko baconfusion milimo bando na totomati batokokotia confusion nzoka bademo baza na kapasité ya kokota kati na moto nzoka bandoki ndoki moto loka yo nanga baza na kapasité ya kokota kati na moto bakoti kati na yo bapesi yo ndoto balotisi yo ndoto alors na kati wana naparlaka si dimension ya ndoto pourquoi nazoparle bana nzambe ava tokota makambo ya sero ndenge nini tokende koboma ye matifani yokanga très bien eza une leçon mpe na bana nzambe nyonso bazolokanga bacomprendre na valeur nini mpo ezaka epa na ndoto oyi mama tifani soki motu bazosakola mpo na ye ainsi dit l'éternel nzambe azobanga yo kozala botala motu ndenge alengaka profesi azolenga profesi kaka boye profesi bayebisinga profesi nakozala boye ekozala boye kosala maboye soki bazoteya parole ya nzambe motu mosu azoloba amen abalobeli nga na nzambe na parole eza yanga mais todéglijaka makasi aspect ya ndoto or mwa tifani ndoto eza langage moko kouta epai na nzambe bible eza koyebisa biso na Job 33 verset 14 soko kuna se bible dit Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais l'homme n'est point garde azoloba plus bas alobi c'est pour détourner l'homme mpona kolongola motu na un danger mpona koprévenir ye c'est-à-dire quoi motu oyo ya liboso balakisaki nga na monde ya ténèbre ndenge basalaka bayebisaki nga boye eza na bato oyo bazalaka fasi ya ndoto na ye motu ya liboso bakosala mpo bakanga bien motu wana bakopekisa ye kolota bandoto soki moto amoniki alotaka ndoto te mama tifani ndenge oza wana soki moto alotaka ndoto te eza motu oyo baprive ye avenir na ye ndoto ezalaka mpo na chrétien ndoto ezali mpo na motu nyonso aza na kati ya motu même un païen peut rêver pharaon abikisaka egypte mobimba na ndoto alotaki azalaki chrétien te azalaki ya nzambe azalaki païen mpe roi pharaon toyebi pharaon ntango wana egypte ezalaki lokola états-unis lelo mais nzambe alotisi roi pharaon ndoto aloti na ndoto na ye amoni bangombe ya minene oyo ya mikie ebeba ematisi maele oyo ya minene aloti masango eboti kitoko bablo eboti wana me oyo ya nsima ya mabe ebola eye ele ya kitoko makomprendre te ndoto moni aloti ndoto mais joseph na prison abimi baye kolimbolela pharaon ndoto mais pharaon abikisi egypte mobimba na nzela ya ndoto soki alekizaki ndoto wana nde 7 ans ya bonheur balingaki basepela babike toza na bonheur mais babosanaki ke ya famille oyosala nini eza koya ozomona ndoto nyonso na kati ya bomo ya motu eza message bayebisinga babi joseph oyo alotaka ndoto te eza motu oyo tokangi avenir na ye donc soki omoni moto azolota te bato batanga avenir na yo eza na bato mosusu mama alotaka lisusu te eza lokola moto azotambola kibulukiti na moki atambolaka ni wana motu nayebaka liboso oyo ekoya te deuxième personne oyo balakisaka babi joseph tale tosalaka na monde aternel abi moto ya liboso alotaka te bakanga ye bandoto me ya mibale alotaka ndoto na ye me akangaka ndoto te moto azolota ndoto azokanga ndoto te eza lokola bapesi yo parti a ya vi na yo
mais partie B ya vie na yo bapimeli yango. C'est-à-dire que bazola kiso babitala ndenge okozala tala likambo ekomela tala liwe ekoya tala mabe ozoya tala babomi yango partie B. C'est-à-dire ozoyeba te nalotaki nomona moto nalotaki ndoto me nakangaki yango te yeba yango oyo nyonso azolota ndoto azokanga ndoto na ye te eza lokola balakisi yo partie A ya vie mais partie B babombeli yo oza na bonheur te eloko moko kozwa ezali te likambo ekokomelo na kwasa yango mona bato mosu akufi azalaki nde akufi oke nzambe alotisaki apesaki ye message parce que eza message mokima ndoto momatifani est ce que ozwa nango très bien ozomona ndeka témoignage ana ezokende ezokoma kaka histoire vie histoire parce que eza makambo ngai bayebisaki nga eza makambo ngai nayokaki eza makambo tosalelaki baye koyebisa nga moto ya misato eza na momatifani alotaka ndoto akangaka ndoto na ye me ndoto esilaka te bazali nani yoyoki te omoni ntango moto aosipike makambo ya ndoto oyo ngai te nakoyebisa bato verité qu'est ce qu'on faisait moto mosusu aza wana momatifani alotaka ndoto akangaka ndoto me ndoto na ye esilaka te cela veut dire quoi babombeli yo finissage ya ndoto wana elingi oloba ndenge omonaka moto mosusu aloti bazolanda ye na zamba akomi esika moko bazwi mbeli balingi batuba ye mbeli alamuki mais est ce que batubaki te oyebi te donc omonaki suka ya ndoto na yo te moto mosusu azolota ndoto aza na kati ya libulu moko na kati ya libulu wana balingi babimisa ye na libulu sutuki est ce que obimaki to obimaki te moto mosusu azotaka ndoto motifani azalaka na kati ya zamba akimaka bambango soki alingaki mambango sika mo balingi bakanga ye sutuki mosusu azotaka ndoto bazokabela ye mbongo bakabeli balingi babimisaka na poche ntango kaka ngazwa ndoto ekatani donc alotaka ndoto akangaka ndoto me ndoto no esilaka te eza moto oyo bapekisi yo kozwa c'est-à-dire batiki yo mona batiki yo kanga me baboyi esuka donc mona moto mosusu asukisaka likambo te na vie abandaki na mobali oyo atiki mobali oyo akota mobali oyo abotaki awa atiki alungi mobali oyo akomi awa atitaki mosala oyo atiki mosala oyo akoti awa aluki awa aluki apimita akoti awa eza ye te eza te basukisa te amona nini efo asala tu vas te retrouver par terre, tu vas changer beaucoup de choses. Vous avez très bien matifani. Et ça, c'est na 4e moto, c'est qu'on a lobby. 3. 4e moto. Nanga très bien. Alotaka ndoto. Akangaka ndoto. Mais ekokisa makate. Kulandinga. Alotaka ndoto. Akangaka ndoto na ye. Mais ekokisa makate. Oh. Na ndoto wana tanga zolota azokanga ndoto ezokokisa mate ngolo bali ezana bato mosusu bayiba bango mabala na ndoto bapesa ye libala mosusu matifani moto azolota ndoto ya bali mariage monene me na mokili etikala atikala kobala te un faux prophète akoyebisa mwana mwasi na bino tomona mobali wana bino ngolo banzambe azoyo bakopesa mobali nzoka nzambe aotaliseki tala ndenge oza wana makambo yo kokisama te pourquoi parce que il fallait que yo bala mais bayibi yo bandaka kala libala wana to comment est-ce que yo bali nzamba la pesa que na ndoto yo so bala mozo mono zo bala lisusu okopesa ngango soni ngono bakota ka ndoto kokisama kate eza mutu oyo basi bayibi ya eza mutu oyo basi bakangi déjà makambo na nyonso soit bapesi mobali ya butu ya yebaka te amona ka voyage aka mais a voyager te amataka avion mosusu ya bandoki zoka parce que oyo ozomona nde yango yo kosimba oyo ozo komona nde yango yo okosala ce que tu vois nde yango kokoma oki komona bonheur te soki ozi bonheur te il faut d'abord besoin bonheur pardon il faut mona na bonheur besoin libala il faut mona c'est-à-dire nyonso pasaka na ndoto lolenge moko tobangaka prophétie lolenge moko tobangaka parole ya nzambe lolenge moko mpe tobangaka ndoto ndoto moto mosusu nzambe apesaka ye prophétie te mama tifani nzambe alobi na abraham alobi quitte ton pays va dans l'endroit où je te montrerai je te bénirai abraham azalaki beni te ekokisamaki alobaki na kopesa ye bana apesaki ye bana te apesaki ye bana deuxième moto mosusu oyo baprofetisaki mpo na ye ntango saul aye koluka banesi ya tata na ye ebungaki bible ezolobaki ntango aye akomi epa na roi epa na samuel prophète samuel aprofetisa alobi ke yo ye mpo na banesi te mais yo ye mpo na koroyauté nzambe apesi yo bokonzi akomaki roi te akomaki roi mais troisième moto mosusu ezali alotaki ndoto eza joseph
bokonzi na ye akomaki mwa tifani alotaki nde ndoto ntango aloti ndoto na ndoto alotaki wana ayi kokoma mokonzi. Alors na moto bazosakola na moto azoka liloba nzambe na moto alotaka bandoto bango nyonso eza message ya nzambe. Yango ma sœur mon frère soki basakola nanu mpo na yo te kolela te nga nzambe ayebi nga tayeba yo te ndenge nini ayoba asakolaka mpe mpo na yo mpo na ndoto bandoto alakisaka eza message ya nzambe. Nzambe parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler par la Bible, il peut parler par un prophète, il peut parler comme je suis en train de parler comme ça, il peut aussi parler par des songes. Oyo yo zomo na ona yango nda venir na yo olotaka nini eza na moto mosusu mama ndenge naloba alotaka 4-5 personnes ye naona te pas côté na pesa ka bato ye alotaka no 5 personnes aza moto osali quoi alotaka ba songe répété. Donc ndoto wana amonaka yango chaque fois amonaka asaka na zamba amonaka aliaka biloko nini oliaka amonaka kasaka na libala amona mobali moko abuto ayaka sangisaka na nzoto amonaka mwasi moko balalaka naye amonaka bana ne moko boye azaka na bana me bana no zaka na bango bauti wapi yo bota te na mokili amimonaka biloko wana soko ozomona ndoto moko eza répété. Joseph ntango aye kolimbolela Pharaon ayebisi Pharaon oh roi vis longtemps si tu vois ces songes se répéter plusieurs fois c'est que Dieu l'a invité ainsi. Donc le lengo moko pe nzambe asala kakangi loko moko salama le lengo moko pe satana akokangi loko moko pe salama c'est-à-dire yo zo lotaka kokufa kolotaka cercueil jamais mutu oyo aza vivant akende kolotake alotaka naka asola na papa na banga kufa asola na mama na banga kufa alotaka ki azosokola na mai Jesus baza moi moi singa papa depuis moi papa ngana sokola na lotaka kaka na sokola kana mai avec chaque mutu na lotaka na sokola na mai le bale moko lananga matifali mutaza na poto atikala kolota poto te alota akisasa elingo lobaki okenda na mosuni me molimo na yo etikala nango na kisasa oso silisi classe molota kosala école primaire elingo lobani mwanza mosali ya te po bazomona yo na ndenga bokoko par na kindoki bazomona kaka élève me yo na bomoto bosisi classe mutazolota ndoto obali deja osobali molotaka ozaki pa na bino ya ndako elingo lobaki batika molimo no dije pa na bino na ndako balobi to batopesa bato bandoto ndenge wana po to étouffe église. Alors eza na 6e personne nateyaka baenseignement oyo na l'église omoni awo eza média ezalaka na ntango nango yango tozosengaki bato baede makasi na matifani na mosala na ozosala basunga o makasi mpo soki balingi bato lokola biso toyaka to tolobaka témoignage to enseignaka boye esengi mpe soutien pa na o parce que namona comment est-ce que tu te déplaces comment est-ce que osalaka nyonso kaka mpo monanga comment osalaka humble servante ntango oloba kozala humble servante nga nayebisaka bato ya solo aza humble. Pourquoi? Parce que olandaka motu partout. Donc papa aza na zamboke kuna kozwa ye obimisi papa sala boye monsieur eza lelo papa donc tu te nyonso wana tu le fais parce que tu aimes Jésus. Yo osepeli pour partager évangile na yo osepeli oteya bato na nzela ya media boye yango ce que tu fais là soki bato baza bapartene bazosunga yo okomona ke makambo ekende liboso ndenge bato bakomi koreklame papa ezala soki bosali bokati siko tosala nini donc osala to continue mpona mbongo ezali soki mbongo eza te soki eza te moye continue eza te. Alors 6e motu babengaka bango bamessager matifani ndenge toza na kati na église bato bayebaka te eza na bamessager azali kaka pasteur te messager aza kaka porte mpo nani te messager ekozala yo mpe tifani oza messager eza oyo alotelaka bato bandoto. Tu comprends? Wana okomi na niveau ya messager yango bible ezolisa biso soki natalisi yo likambo eke yo oyebisi motu wana te makila wana ekozala retombe epa na yo ekozala retombe epa na nga. Pourquoi? Parce que je suis messager, parce que je suis un envoyé. Yango moni nzambe azwaki Ezekiel amemi akomisi na niveau a bible obi Ezekiel abi Dieu me transporta en esprit et akomi na nga likolo atunga fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Cela veut dire quoi? Nzambe akomisaki na niveau ya bonzambe alongolaki déjà na niveau ya moto. Ezekiel olia comprendre ke oyo azoloba na nga oyo akotuna nga question te soki aza na capacité akosala te olia aloba oui seigneur yo abi ti laisse. Pourquoi? Parce que na commission déjà nzambe alakisaki ye déjà eza na bato baza bamessager alotaka ndoto soki obombi ndoto ozolota ndoto mpo na famille na yo ozolota ndoto mpo na mobali na yo ozolotaka ndoto mpo na bana ozolotaka ndoto mpo na mboka ozolotaka ndoto mpo na basali na nzambe ozolotaka ndoto mpo na bana nzambe pesa message wana parce que toi tu es un messager de Dieu. soki obombi yango bato mosomona bandaki komona amonaka so te parce que bacomprendre bayibi yango
bakopaki kaka moto oyo abande kidiba koza kidiba te. Ndoto ezali message oyo nzambe apesaka bato. Ndoto nyonso eza langage, soit iwuti epa na nzambe, soit iwuti epa na ténèbre. Bazolakisa otala ndenge okozala yo moni moto azolota ndoto likolo nyonso azalaka na cimetière, azolota ndoto abala meyana na bali te. Balotaka alliance, alotaka basali mariage. Wana faux prophète akoyebisa lobi omoni ndenge ndoto ozolota elingo loba te yo okobalaka na mingi te. Zoka menzoka babali ye deja na molimo. Mwana mwasi moko mwati fana kata ote ibisa ngai abandaki kolota ndoto chaque jour, chaque nuit. Balakisaka ye na mwana mobali moko bapesaka ye kaka mokongo nde tosaki défense kuna epa Pasteur John apesaka ye kaka mokongo me alakisaka alobi tala bana na yo bango melisa bana alobi pasteur ntango abia momona potre ntango ngai nalotaka bongo bano ngai na melisa koli na melisa bana normal me namonaka nakomi na mabele 6 na mabele 6 wana namonaka nini namonaka bana lokola bangulu nde bamelaka ngo na age ya 17 ans nabandaki koyebisa mama na ngai nabi mama tala ndoto mama nazolota ndoto mama ade konéglige ndoto wana nde akomaki na age moko mama akomi na age ya 35 azobala lisusu te ntango azobala lisusu te na age wana aye kokomprendre te pourkui mwasi kitoko un jour nazoteya kaka bon église mwa mwasi atomomisa papa naza na posala ya koloba aye kolakisa mama libela mwana mwasi koya ntina makolo siko mama nasalaka ndenge alingaka alingi ayakangi yango asimi alinga je te dis moi je te dis na makambo ya délivrance oyo mapama tomona makambo ebele mama alingaka kangaki awa mais mwasi wana ayebi tabande komelisa bato na butu bana me nzoka bana wana bazomelisa wana basi babebisaki nzoto abota na butu ntango tobandi délivrance mama pendant 3 jours ya prière aye kozonga mo nde babaka ezongi ndende ezongi na ta mwasi azongi mpenza normal ndende oka ndende mais siko ntango azalaki maladi papa yango ebotala ntango ezongi lakisa totala ndenge ezongela te oye totala eza normal ozomona soki moto abiki akomaka lolengo soki abiki ayebaka kuna assurance ya nzambe asali mais ebandaka makambo nde ebandaka na ndoto konéglijaka ndoto ozolota te oyo ozolota oyo ozomona nde yango ekokoma na kati ya bomoi na yo balakisinga bavitamine tokotaka na kati ya bandoto ya bato eza na bato mosusu mama alotaka ndoto wana ebale ebele ezongelaka ye kaka moto mosusu alotaka ndoto aza na mobali asangaka ndoto na mobali moto mosusu alotaka ndoto alelaka na ndoto alamuki pamoni ndoto akomolela oba ndoto mosusu ekomaka igia ekomi chaque fois okomi komona yango chaque fois okomi kosamelo okomesa soki bamessage moko okoyekola yango par exemple ntango mosusu nakoya tokoyoka na zakino komati eske moto akomaka capte na ndoto sali akomimona na ndoto eza na bato mosusu bakoma ndoki na ndoto alotaka kaka aliaka mama oliaka nini nzoko bazolesa biloko eza na mosusu alotaka azosala misala na ndoto nzoka basalisaki mosala butubutu eza na moto mosusu alotaka aza na bana na ndoto eza na moto mosusu alotaka aza na kati ya zamba eza na moto mosusu alotaka kaka donc alotaka kaka esika moko eserepetaka aza na poto alotaka quartier na bango nzoka basi bakunda yo wana moyo réussir eza te nde omonaka papa oyo mosusu wana ayekoyokisanga lui papa nazonga kongo nayebaka te nini nazonga kongo pourquoi parce que abi na bandaki kolota kaka te naozonga kongo alotaka naozonga kongo mpe baye korefule azongi ti lelo atikalaka bongo lokwa moto aliboma bo tosali oyo ozomona nde yango wana ekokoma kati na bomoi nao c'est très important ntango ayebisina biloko ya ndenge wana nasikoto bande kosala te to amfute eglise na bandoto ya ndenge wana ndenge ya koyeba koderange bana nzambe tout ça alors ekomaki mokolo yango alobi siko joseph kende kozwa mwana mwasi wana po toboma ye natuni siko tokosala ndenge alobi kobanga te tala somo mbongo tokisi eza somo oyo kosala nyonso omekende kolamba ye keba oya na kati yokende koke na kati ya ndako na bango okende komela ye na hotel bato bayebi oyo nazoloba ezalaki na hotel moko ezalaki na mateta nuit blanche ngai nakendaki na hotel wana ntango wana kala ezotela lelo te ya nuit blanche wana tala ezotela kala alo nakendaki na ntango wana nakenda ifali nakenda mwana mwasi kuna nakosi nakomi epa bwana mwasi nabeti porte mama na ya fungoli nzoka 450 demo na sira nie moko azalaki deja na ngai ngai siko ezalaki soki nasala sire wana yo komona ye te me ngai na komona ye parce que ye azalaki pembeni na ngai nabandaki kotambola na ye partout
ngana zoleka na banzela soka ni komi bima kwa mutu apimisi lokwa mutu so ni komi lokwa nyama maya utamba lokwa nyama maya oya linga sala kosala azaki na beauté moko extraordinaire baninga na ngani nyonso bande kokama bota mwasi wana azaki kitoko oke nayebi se kosoko moni mwana mwasi okoyeba te kazando yango bilula lula oyo bilingalinga oyo komona mobale kitoko komona mwasi kitoko oyebi te nini aza kati na nzoto ya mwana mwasi wana mase qu'est-ce qui s'est passé alobi na nga lobi sala tout tokende na ye hotel na batri mwana mwasi na kepa na bango natuni bango mama nakuti mama nanga fungoli porte x azali oyo azali fungoli abengeli ngai nzoka mama ayebaki te ke mokolo asuka azomona mwana na ye oyo azopesa mwana azobenga frère wana eza frère te eza moto aye kosalela satana na kati église na kati na église babenganga frère nazalaka frère te ntango wana ozokanga mama eza bato mosusu tobengaka frère mademoiselle baza bandeko na biso te baza baglise alors toyekoki hotel ntango tokomi hotel matifani mwana mwasi kitoko mwana mwasi ayebaki nzambe makasi omoni kaka yo poli tokanisika okina chéri na nga bébé na ngai mon serviteur là mon cœur mon amour mon bras mon jambe mon tout mon jambon mon saucisse de Paris nde naloba kozokatisa olonda mobali na nga oyo basi osokoma oyo bina yanga mobali na nga na lolendoko bakomeka naka nkra moko na balolendo nyonso nka ye nde ya nkra osheri na nga motema na nga lolemo na nga lolemo zela ozoyeba te nzoka ye nde ndo mama nazuma mwasi okoti na kati na jambe namona sirene na koti ntango sirene na koti ya bande kopona mimi kokende esika sale de beza na okende afungoli mai abaluki akomi nyama simoni basirene nde baza bisi ya kotombisi kotomu alali azopema na kati oyo te ser olaki azali nani ser oyo ya eglise wana obaki azali mwana nzambe akei hotel olobaka place mwana nzambe akei hotel bongo ebele bazokende ozomona bango te ebele awa bazokende sina poto baza nzambe soki omoni motu kaka akomana ngambe ekisi na bino wana ngambe ekisi sekasa kotisa mobulu kati ya bomoi na ye kino baraison bavexe apone nango déjà bavexe atira bango la Bible dit même si nous sommes pécheurs Christ va nous pardonner même si tombé relevé 7 fois soki omoni bakomika na babiloko ndenge wana kokwa déjà te nalobi na mwana nzambe ne jugez point sinon vous serez jugé bavexa ndenge wana babosanisi oyo osapena bavexe celui qui craint l'éternel c'est celui qui sera honoré babosanaka bavexe wana c'est le commencement de la sagesse la crainte de l'éternel c'est le commencement de tout bato babosana bakotana kaka oyo eza voilà bango batali kaka oyo ndenge akendaki na croix wana ndenge apardonaka kaka wana puisque pour nous sommes des pécheurs tous sommes péchés sont privés de la gloire de Dieu nango asaka sinto na akaya kofunda mwasi wana Bethesda abikisaki bato bakomaki na se ntango mwasi asalisi koza bambe mabanga donc toi tu as seulement te vexer qui appuie ton péché non si tu as péché du Seigneur j'ai péché pardonne-moi il y a même dans la moni même pasteur azoteya mpona masomo na ye voilà vous savez nous voilà oh c'est parmi moi vous savez je pêche si je tombe le Seigneur pardon ata na miso ya bato je te pardon ata na miso na bifana mama sel bifana miso na ngai kaki parce que pourquoi parce que baminele bayebaka te toyebi mokolo akoya te tozoyoka soni tozoyoka soni mais toyebaki toyebi mokolo akoya te ça peut être né tosala émission mondelo aye ozomona akokuta biso ndenge donc je dois me repentir à tout moment je ne pas que na biso na péché mpona yebi te mwana mwasi wana akotaki eza na bato oyo lolenge sikoyo ya mwana mwasi olandanga akotaki na hotel tokoti na hotel azalaki na saki na ye nayebi eloko ezalaki na saki te namoni sirene baboka leki akoti na toilette nayebisi mwana mwasi nazalaki fondama etonda otango tosisa tosukola toka na kende kotia ya sirene mai avant de respirer malamu azalaki prête sikoyo so na pesika na pe vert efaki na couche na mwana mwasi wana ntango nakotikela anesthésie wana lokola pongi ezalaki na nzoto na nga akotikela nga lokola bazei moni bazei moko na nzoto lokola ya magorodo akotikela soki na bwaki na nzoto ya mwana mwasi atikali nango alepan mwana mwasi wana enyebisanga terme bato bakolobaka paster wana aza bien 3 poli 4 poli 1 poli 5 poli mpona ame na ebika
botika ngana saka kwa épauler quatre épauler mais amener biko yeba ke nazo loba ni pour parce que mikolo pe bazolanda eza na bato mosusu na yidaka mpe si mpo quelque part biso toza basociologue mpe ya molimo sociologue mpe ya molimo eza na bato ebele kuma tifani oyo biso bato babengaka nga bapata likambo mpe na zungi ye mpe na bomoni ezalaka boye parce que bapratique na bino talatala bosala boye te mwasi mobali ezalaka boye soit yo mpe bahonoraki yo te tata oyede mpe ozomona alors il faut toyebisa bana nzambe toza l'église c'est une famille bato bakomprana te ezalaka yaka kamata ya mbangu ya kende liboso okopamwa ba amen mais susu yango moni mabali ezokufa yango ozomona bato bazozonga mpa na bango mibali ezokende liboso te bato bazokola te parce que suksi bazolakisa bango te moni moto mosusu azokende kolakisa bato na ndenge ya lolenge ya mbeto na ndenge ya mabe olakisa bato olakisa ekino libala okei wana ta likambo ezalaka boye ozomona oesunga bango bino kuna bakomi na bafrançais ebele bafrançais je sais pas mes enfants tout ça ozomona kutu poto nde balobaka vérité balobaka mosusu vérité eza très important mpe na vie oza mpe poli te ndenge ozonga badepoli ozoteyaka liloba moto ameli masanga ayoki soni te alongwe bilamba na balabala bato mpe bayotale bayoki soni te bongo yo moto wana molimo na nzambe ozoloba no vérité koyoka soni te papa alors ndenge na bande koloba ke alors siko ntango biso tokoti na mwana mwasi azalaki na saki na ye eloko na makaka azalaki na saki nga esika nazalaki nalongoli bilamba nyonso tikali na kilote ndenge bato babenga kila ntango na kila nanga kaka namoni eloko moka moke kaka ye esika azalaki alongoli bilamba azwi liputa oyebi mwana nzambe nyonso ata soki alinga koya na lisumu culpabilité ezalaka soki omoni moto aza soki na culpabilité kati na momoi na ye te seka aza esu ya nzambe mpo ya nzambe kozala asali mabe pani nasali yango mo eloko moko ya nzambe etikala omoni nzambe atikaka eloko moko ata yanga azwi nyonso mais eloko moko conscience ekozongela omoni bateme bayibaki emiso bayibaki honneur ti mwana na time bayibaki nyonso bakangaki moyen kosala eza te mpo aza aveugle moyen asala eza te mais ayokaki quand même mpe agangaka kaka na mbongo ya koganga donc moyen esatikala ya nzambe ata na kati ya libulu ya satana ata bapemio deja otikaka na eloko moko conscience ekozongisa odike non nga naza ya nzambe kaka ya nde sikoyo omoni ntango okoti na kati ya hotel wana azalaki na liputa lokoli nyonso ka liputa azalaki nango mais tout d'un coup namoni façon na ye ya regard mpe alinga kotala nga échange yakwa abite naza eloko moni nasenga ona tunini ntango wana nayebaki nanga bible te namoneka bapaster batera yango liboso kuna nayebaki tina yango te abi naza eloko moni nasenga ona bisi osenga ngani abi nayi nasenga ota pardon so okolibisanga joseph so okolibisanga koma nazwaka bible natangaka bible moke naosansili natanga bible babilakisa nansi bible toconsidere kaka ipad nanga bible nansi bible totali mais ça c'est quoi ça nabizelanga zela nake pasi ngai akoti na kati nabizitaka ona katanga mokando olobi singa na bikiakeka bato oseka joseph 450 demo baza awa ngai naza awa bible yango esala nini soki sela atanga na ye akokufa kaka yokaka sekomi pre alibana moko osalika bongo ntanga kolala bongi na bene wana nga na ye eloko nini tondosala ntango ya mwasi ya kolala bongo ya kozwa liboko na ye enfonce abotoli étoile tomonaka bato mosusu batambolaka basi babotola bango étoile na bango kala atambolaka wana atambolaka na mokili azaka bongo bato bamatifani ebele namoni na délivrance ebele na makambo ya domaine ya délivrance batambolaka baza esu bango te est ce que oyebi keza na bato baza na mokilo baza na prison baténèbre oyebi yango yango papa motuni ezaka ya ngai bazali ndenge omonaka moto mosu omonaka matifani moto azotambola boye ye wana eza yebe eza temo moko aremplace ye na mokili ye bakangi ye na samai amonaka makambo osala yango mona moto mosu frère mopena ndenge nde kosala mobali nanga ndenge azalaki gentil mwasi nanga ndenge azalaki médicament ekomeli ye te bachange ye bazwa ye bakaze quelque part babimisi temo moko akomosala babétise na lui bobi frère azalaki boye te wakomosala eza suye eza ye ye sika aza mpona azolela azotala na miroir nakoyebisaki nango nsima wana eza badomaine mosusu bonga na kende alors nazoloba te ntango sikoyo mwana mwasi wana apesa ye bible napesi ye bible yaya mwana mwasi wana ntango akoli bible omoni soki motu abandi kokalingi asambela soki aza na lisumu bapute ezalaka nano osambela momoto akoboganga makasi no décesité abandi siko kotanga na kata bible nde aye kotombe na Isaïe 41 verset 10 à 11 tina 12. Est-ce qu'on peut permettre de nous katandambo Isaïe 41 Voilà, papa Zolukambangu, bien aimé dans le Seigneur, priaka beaucoup pour le Nazaréen. Je vous avais dit que tous ont déjà un programme Nabiso, Nenezaraki, il y a des témoignages, Pisika, à mon akati à Suki, Pisika, Azul, la question, vous avez la vérité.
tozofongola bavérité oyo na nguya na biso te biso toya bato pamba na nguya molimo mosantu priaka mpo na bapaster oyo bazoleka awa priaka mpo na lenazarin alobaki yango na motu moko alobiki osi tifani omonaka neti bato baleka na lenazarin bango nde bazaka basan bapaster mosusu baza bandoki. Non, je pas dit ça. J'ai dit ceci nalobaka mpe na kolobaka tokoki ozala na yambi 12 paster a na plateau jida akozanga te akokota na yango nayebisa kobondelaka nayaka na bapaster na nga te mpo oya osisa bapasi no nyonso epa na bango. Donc là toyaka nango mpo bapesa bino baexpérience oyo bango basali yango bien aime esambelaka kolandaka témoignage te na lolenge. Merci beaucoup boyoka vexe oyo mwana mwasi ya bato na kati etonga banda kosambela papa tozolanda kaka ngai nazalaki paye nayebaka importance ya vexe oyo te ezali 41 mpona bato bozolanda nga soit bible nao soit ezali 41 verset 10 tina 12 yoka mama kifani. Pourquoi nzambe apermetaki nga nayoka kaka verse oyo yoka utilité nango nalobi pourquoi nzambe apermetaki nga nayoka verse oyo ezali 41 verset 10 à 12. Mwana mwasi wana azalaki na un pas de la mort. La sirène azalaki wana nga nazalaki wana 450 démons bazalaki wana tout bazalaki mpe baboma mwana mwasi. Mais tala eloko esauve mwana mwasi eza babiju na ye te eza beauté na ye te na kati ya saki ya mwana mwasi azalaki na Bible, la parole de Dieu. Or Josué azoloba na biso que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Josué 1:8. Médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc nyonso kosa surtout mokata nzambe eza na maboko na yo yebango ya baza déjà na échec. Moi mwasi afungoli Esaïe 41 verset 10 à 11. Mwana nga na mbeto na oseka na ngai ya bazotanga na kipabilité nyonso naoki azotanga alobi ne crains rien tandanga bien. Ne crains rien car je suis avec toi. Cela veut dire quoi? Mwana mwasi wana ayebaki te ke mobali oyo alingi azomona boga, mobali azobenga bebe, mobali azobenga bonbon, mobali azobenga chouchou, mobali azobenga mon cœur, mon tout, mon amour, ma langue, nini wana nyonso obengaka wana. Ayebaki te ke ayende kouta na ténèbre aye kobebisa nga aiza na 450 démons autour na ye. Sirène nde akotaki na kati ya mai wana. Mais tala eloko ebikisi mwana mwasi wana na kati ya saki nazalika na barouge à lèvre te, na kati ya saki nazalika na bafond de teint te, na kati ya saki nazalika na babiju te, na kati ya saki nazalaki na batelefone ya minene te ndenge ekoma, na kati ya saki nazalaki na mokanda na nzambe la Bible. Bible nde moto esauve mwana mwasi. Munduki ntango akomi kotanga abi ne crains rien car je suis avec toi. Cela veut dire nzambe nde abandaki kolobela mwana mwasi wana lobi mpo nzambe andaki komona ke si Dieu a dit ne crains rien car je suis avec toi parce que nzambe amonaki ke bato mosusu baza deja na ye nde nzambe mpe abi na mwana na ye na nzela parole ke kobanga te nga mpe nzambe naza na yo. Mais ntango mwana mwasi azotanga liloba nzambe ayebaki te mpo na nini nzambe apesi ye verse oyo yango ntango totangaka makambo na nzambe totanga livre to Bible toyebaka te pourquoi nzambe soki nzambe alobi no médite mama, soki nzambe alobi prier, soki nzambe alobi gêner neti ozokota kala mingi te na zamba na gêne awa, soki nzambe alobi gêner matifani, soki nzambe alobi bondela mwana mwasi nzambe ayebisa bitanga mokando aye kokwea j'aime la parole tika nalingaka yango ya naza moto aliloba j'aime la parole, je vais décortiquer ça. alobi na ye ne crains rien car je suis avec toi parce que nzambe ayebaki peke baza na bato mosusu baza wana ye mpe alobi nini nga mpe naza wana. Soki nzambe aza esika bato bendemi baza est-ce que monemi moko akolonga yo? Akolonga yo jamais. Alobi ne te promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Parce que mwana mwasi azalaki déjà na regards ezalaki inquiète. Pourquoi? Parce que azalaki na culpabilité déjà, azalaki na kati ya péché nzambe abi kotambola bongo te eloko ebikisi ye mpo obimisi liloba na ngai. Ozalaki déjà na kati ya ténèbre abi ne te promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Oh my God. Nzambe abi na ye je te fortifie. Je viens à ton secours. David a l'oublié. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra mon secours? Abi, mes secours viennent de l'Éternel qui a créé. Le secours vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Cela veut dire quoi? Soki angaka David angaka loba. Mutu nyonso azobundita vie na otifani. Soki kaka
avant de canaliser la terre et la mine à tata na yo, aza déjà un échec au nom de Jésus. Parce que azova na ndako ya tata na yo, le ciel et la terre. Nzababi, je viens à ton secours. Je viens te secourir. Parce qu'à mon avis, moi, ça a un danger. Il y a un Nzababa qui n'a au secours na yo. Tant moi, ça comme content la parole en Nzambe. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Mbala moko na yo kasiga na komi. Joseph, Joseph, Kima, oh, na Kima ndenge nini? Yo bima, Joseph, bima. Na comprendre que tout d'un coup, na tala likolo, na moni likolo wami, une armée, l'armée de l'Éternel qui descendait. Yaya, ici quand nazalaki, moni béton wana ya hôtel à New Black. Et zalaki te, ngana zomona te, ba milliards ya ba ange bazo kitana bité. Bon, na yeba kité kitana ezaki ba ange, bazo kita bazo ko no secours ya mwana nza ya Nzambe 450 démons ngana kasaki bazé belé. Maman, tout la mwisi ya zaza. Masira neska zaki. Wa! Na mona mutaleki. Na tikali nga moko na moni ya moko ko na tali likolo. Moi sa yeba kité ki bitumba ezobundama. Tangu Nzamba bundela kabiso to yeba kate. Tangu Nzamba bundela kabiso to yeba kate. Tangu yo zo méditer parole à Nzamba, éviter pourquoi Nzamba tindi yo méditer parole. Nzamba lo bakana nzela ya liloba na ye. Mbala moko tangu bazo kita ya esika na zalaki na bimana kilote je vous dis. Na yeba ka mokolo yango. Un certain mercredi. Na bima na kilote nanga, na bima na bidama na maboko nanga. Mbango kosakana tesika na zalaki sigani yemo akimi. Bademo bakimi na osani na osani. Na pe tout la mwisi ya zaza na kimi. Tangu na kimi na ko se retrouver na za libanda. Bato a réception ko bazo kamo tango kimeli nini. Tango bazo moi c'est pas pour moi c'est vivant. Moi c'est tango siso prier, je crois que elle s'est posé la question. Mobalo tozaki ne akenda ki wapi. Mutayaki tozana ya zawa wapi. Zoka nzapa bisaki pona maloba Nzambe. Na zebisa mutu nyonso. Bible zo ebisa biso que David azalaki roi, azalaki mokonzi, azalaki na mbongo ebele, azalaki puissant, mais David alobaki Seigneur, je sers ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Ce que tu ne peux pas faire par ta propre force, la parole peut le faire. Oh nyonso azotemena loba Nzambe, yebaka ngo oza sauvé okopambwama parce que loba Nzambe eza au-dessus ya nyonso. Bible zo loba si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, c'est alors que demandez tout ce que vous voudrez, il vous sera accordé. Celui qui a la parole de Dieu, c'est celui-là qui va monter à ténèbres, babangaka kitoko na ote, babangaka babijou na ote, babangaka bilamba na ote, babangaka bagriffe na ote, babangaka elongi na ote, pembe na ote, moindo na ote, munene na ote, batina batia na ote, babangaka kaka oyo azana liloba Nzambe kati na ye. Yango oyo azana liloba Nzambe aza puissant. Pour mon pasteur Nguya, pour mon pasteur pour mon puissant, il faut la parole de Dieu parce que la parole de Dieu c'est une dimension où le diable a supporté. Il y a un moment qui Jésus après avoir géré 40 jours et 40 nuits, il veut dire que le diable a contenté Jésus dans la parole en Zambé. Alors il est écrit, comme tu as fait comme ça, tu peux ordonner à ces pierres, de transformer et que ça devienne du Père. Jésus a il est écrit que l'homme ne vit pas seulement du Père, mais des paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Sans la parole de Dieu, tu ne progresseras pas. C'est dans la parole de Dieu que tu peux changer l'impossible et devenir possible. C'est dans la parole de Dieu. Aime la parole, mange la parole, désire de comprendre la parole de Dieu. C'est alors que vous maman. C'est alors que vous quittez les bossos. Moi, moi, so maman, abika ki kakapo na liloba Nzambe, abika ki pone loko na été. Tala ba basi lilo. Au moins, ils ont des téléphones qui coûtent même 1000 euros. 1000 euros même, 1500. Mais il n'a pas la Bible. Mais il dit qu'il est chrétien. Il dit qu'il est chrétien. C'est faux, c'est faux. Comment aimer? Vous avez un soldat. Soldat, nous sommes tous les vous avez un bon évident. Vous avez un gentil pas sans moudouki. Mais je vois que vous avez un moudouki. Ça, c'est le quartier. Ah! Bah, soldat, bon, bien. Ouais, bien. Parce qu'il y a des locaux qui sont cataboués sans. Soit tu donc, Bible ou la Bible, ma soeur, mon frère, il y a Bakango, dans le Lobanzambe de Kubika. Ça, le Lobanzambe, bon, mon spécialité. Moi, c'est ce Kabika qui toque comme mettre tout Kimaki, les années pour le Lobanzambe. La première chose, dans 4 églises, mais Nini Biki Sakai, et ça n'a qu'à prière. Là où il n'y a pas, là où le pasteur n'est pas là, là où le prophète n'est pas là, là où les apôtres n'est pas là, mais la parole de Dieu est là.
partout esika yo ozosanga moto akosunga yo eloba nzambe esunga yo na poto esika oza esunga yo ata na chambre esika ozoyoka mawa wana esunga yo esika ozolela wana esika ozokanga ozolela zwa parole ya nzambe zwa liloba nzambe fungola alobelo likambo moko ekosunga yo esika oza wana paster aza te paster akoleka babi tout passera mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole sera éternelle avec nous. Amen. Merci, Tozo continue, Tozo toujours na pasteur Chopa. En tout cas, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, c'est difficile avec Dieu. Donc, comme un cas, quand on va pas zolo baka maramoli loba. Yangola aime la lobaka. Bien aimé dans le Seigneur, tu sais zakaka obikate mais tobi kana baka likamboto. Il y a ôté donc. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, loba nzambe ezali oui ou le bakalango pasteur mokona amena. Donc, l'indaka liloba nzambe, le temps que le pasteur a se reposé pour la princesse, surtout, non, bon, on va Bible. Papa, ça a la Bible, la princesse fait Bible, mais la Bible n'a pas zali. Partout, na kendaka. Na tamu la Bible n'a pas. Na Swaziland, na siki kuna soke kaka. Où sont vos Bibles? Oh, na pareil. Ils ont un portable. Bon, au compte à banque, na pareil kaka. Si vous commencez comment? Où sont vos enfants? Na pareil. Parce que nous, c'est comme une carte appareil kaka. Bible na biso yango pour mutazo zo biso za yango lo ba modifier et comme moi réseaux sociaux ba nini tout ça va comme ko moi Bible na kati ya téléphone peut se changer nango to comme na tanga ba Android ba tati ba nini lo ko belé c'est fini nango yango moni to tambola na ngumba wana to mitie kaka mais la Bible c'est très important aux akanango toujours parce que les akaba manuscrits ndenge moko ba taki na mukanda wana liboso za ki wana te ezaki na ba papier ya minene. Parce qu'il faut qu'on explique à Kabatou bien. Moi, pas tout beaucoup de tablette, est-ce que les musulmans ont un courant là-bas, na tablette? Oui, parce que parce que comme au moni religion, na christianisme les andré mon côté. Déjà bango baza ba musulman boni bisanga, bango baza plus que mingi bazotala lokola bazaka na christianisme lokola boko. C'est-à-dire conservateur. Or, Dieu, on ne peut pas le conserver selon Bino Batundeng. Dieu, il se conserve lui-même. Il ne faut pas tout le monde se conserver. Vous voyez, tous ces arbres, bandaki na matambala. Bandaki matambala na makolongulu. Parce que matambala na makolongulu, on peut saber que nous avons bon. Mais bon, ça peut être un solo. Mais baza ignorant que mon qui échange par ça, ça pas tout. Vous comprenez maman? Bataka costume, bataka lunette, bataka boé, bataka montre, baza ignorant. Mais Zambé, Azazambé, Asala Kandengi naï. Alors, tu as quand Zambé, on va changer. Liboso Bible ezaka Bible oyo moniteur vert oyo serme na yo lingi ba question trop olinga ko critiquer atala kota mabe yo tola ka kota mabe yo wana ndio lobi oya malamu embe servant tizamba pambulo talo bikisi biso doyeba kite nzoka Bible bikisa kimona mwasi moko yo te yo ka uzo ezaka kisika balobaki mabe esika wana lobaki mabe embe servant isika wana papa lobaki mabe non totala pe Bible ezaka na ba manuscrits ezaka ko mama liboso Moïse akomaki na libanga soko ebite ba di commandement Moïse asoka na libanga balongolaki ya Moïse na libanga baye batie na bafeuille bafeuille coûte nante manuscrit ezali donc bataki yango na bomba neti oyo tosala lelo papier roulade neni wana balongoli yango batia yango bachange misu mpe bayaki kotia yango na batablette oyo batable oyo te oyo baécrit le gravé sur le table donc ça dit basalaki yango pepe ezokende mokili ndenge eza koévolue ale kotia na bapapier classé bakomo classé papier akala wana mokili ndenge ezokende mosuku bakomaki na likasa na likasa tutanga ngo bakomi na likasa na bakasa pe bakomaki Bible basangisi naye kosala siko ekomi voluminaire ya papier oyo tosalaka wana ya mokanda wana totanga Bible ndenge oyebi yango ya monene wana omoni voi meme basala mpe ya mike seke ezochange na nkaka nde mpe mayele ya motu azwi kaka Bible ya nzambe atia ngo kaka na pareil eza mpe mabe te mais sauf ke tolingaka Bible ezalaka mpo nini parce que moni bapareil ekufaka yango ezokufaka me mokanda wana ozomona ezalaka nango te produit yango okalusi yango. Merci beaucoup. Le temps pour moi, to sing dans les lions de la tribu de Juda, la princesse P. La Bible, partout, la princesse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, nous sommes déjà de retour. Le temps pour moi de dire dans ce que vous êtes là, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez un cola pour la personne, vous avez un donc, vous avez le Bible, donc, il y a une Bible,
yango yo parce que biso moko tozala exemplaire parce que apo ya ye ezali donc biso moko tobanda nano tozala exemplaire na bible na ngai yango yo nazolakisa te mpo oyo ozokote nga te otakotaka nga eza yesu masiya to yo moninga mabe yesu soki amoninga malamu motema eza kokita me nayebi ke toza ensemble tozosepela yo mpe liloba na esa malamu papa bokili bopanzani makambo ekatani mwana mwasi esika atikalaki azalaki sauve azalaki délivre tokobenga ngo délivrance parce que ezalaki déjà esprit de mort ezalaki nsima na ye ebakekana ye tobebisa mo moye tokosala sacrifice na terrebe mwana mwasi atikaki nde nazoyebisa bato somba ide na yo tikaki chrétien te oyo okei obi naza chrétien okomi kuna na église paster alobi na bino tokotanga wana tozongaka kote ya maison mare tokotanga makambo oyo bango batangi yo moko yebi loko batangaki te ce n'est pas bien tu dois avoir la parole de Dieu Dieu parle aussi par la parole ntango yo oza nto banzambe moye mabe kominga te parce okoyeba te oyo eza malamu oyo eza mabe oyo eza interdit oyo eza esengeli esengeli donc en tout cas oyo nyonso aza to banzambe aza moto omonda tene ebangaka motuna te eza moto mosu akolobaki mwa mwasala bikaki na tete nzambe akotelaki sikoyo motuna eza yo mpe nzambe akokotela yo ntango okozala na babisika bongo mwa ata nake nanga hotel nzambe mpena mpo ya kobikisanga papa olobi na bato bongo ndenge non toencourage bango te bato bakomprena mpe mal ya mwana tu dois comprendre toujours mal donc tu dois suivre l'histoire l'histoire c'était comment on peut faire du mal à cette jeune fille qui était chrétienne alors qu'est-ce qui a sauvé la fille malgré que nous sommes arrivés à l'hôtel mais elle a senti une culpabilité ntango mosusu yo okota babomiyombala moko olinga mpe nakende bongo nakota ntango okoti bazoyombamo mais ye nzambe abikisaki pourquoi parce que d'abord azalaki na culpabilité ya kobengisa nzambe atikalaki na eloko moko lokola bible moi nzambe fetera saki te soki abikisaki mwasi wana bongo oyo tobomaki ya nzambe mpe na plein prière mpe tobomi tokominga nekisaki témoignage eza nalobeli kutu nanu te ndenge nini okoyeba ndoki oyo azali conscient na inconscient ndenge nini okoyeba te esalaki ndoki kotinga na kati ya libala na yo na kati ya mobongo na kati ya mboka na yo ndenge okoyeba te bana oyo basi bayebisi bango nalobi nanu ku makambo ya mari na femme de nuit te bato basala inceste na bana na bango oyebi mais na boye te ya na mosuni te ndenge tobangaka inceste ya mosuni oliki mama alalaki na mwana papa alalaki na mwana mais eza na bana mosusu baza wana bana poto balalaka na mama na mwana ya mobali ya mwasi baza mobali moko ya buka na papa na mwana mobali baza mwasi moko. Merci beaucoup Bilenga le Nazareth comme na suka papa ba salutation na yo puis le mot de la faire rapidement papa s'il vous plaît. Vraiment nzamba pa mo d'abord na yo moko pasteur kifanya zo pesa mbote na pasteur José qui c'est la libération mutumanga nazo pesa mbote na révérend Okoko nazo pesa mbote na apôtre Fabrice Kangata nazo pesa na babo Madema nazo pesa mbote na ba Jeff Mola nazo pesa mbote na ba pasteur nyonso baza na bamboka esika boza wana na nsepeli mingi na encouragement na bino nazozwa bapele na bino ozebisanga apôtre en tout cas tozosepela ndenge tozodévoile biloko wana boyebi eza na bareflexion na nsima nango tobondela nzambe mpo to l'église nyonso etelema parce que ngai nzambe alobi na ngai natindi yo mpona kotelemisa l'église mpona koréveille susu l'église yango moni partout nazokende l'église nyonso bato baza koya baame eza converti bato bazobika napesi mbote na mabeti na bebe na nga merdi nzambe apambola bino napesi mbote na ser na ngai na ndimi nzambe apambola ya mingi yofi napesi mbote na ser armine donc aza na komo moko mwa makasi alphonsine esika aza azoyoka ngai na angleterre nzambe apambole mwana malamu vraimen nzambe apambole napesi mbote na papa adrien mpe mwasi na ye napesi mbote na bana nyonso na bakatiere nyonso bajiloka nyonso bayebi maître pacho maître tio patango wana na pamboli napesi bino mbote mpe napesi mbote na bana na nga ya molimo mpe ya mosuni napesi mbote na bandeko na nga nyonso a mon oncle que j'aime beaucoup banka mojuri noble ndioyo nzamba pambolo elakisi nyonso na bokokomi. Merci beaucoup nga mpe napesi bamerci na ngai na na moni susu mama adrienne na psychozami la princesse la humble servant de l'éternel apesi ba salutation donc napesi mama Annie na France ozebele mama Louise namonaki donc baji etindelaki la princesse pour que la princesse a récupéré santé donc j'ai koti avion titi eyokoluka la princesse kola pambola mama Louise napesi bato ya Italie nyonso mbote mais France nakolemba te
France, je vous amour beaucoup. Ce botiki ngapela tiki. Ce botiki te nakoloba kaka. Merci beaucoup na lingi bino sur les États-Unis jusqu'à vos allées. yoka bantu toka yonanga baza na kapasité ya kokota kati na mutu bakoti kati na yo bapesi yo ndoto balotisi yo ndoto mutu oyo ya liboso balakisaki nga na monde atenere ndenge basalaka bayebisaki nga boye eza na bato oyo bazalaka fasi ya ndoto na ye mutu ya liboso bakosala mpo bakanga bien mutu wana bakopekisa ye kolota bato soki bazoteya parole ya nzambe mutu mosusu aloba amen abalobeli nga na nzambe na parole eza yanga me todefizaka makasi aspect ya ndoto or mwa tifani ndoto eza langage moko kouta epai na nzambe ndoto ezalaka mpo na chrétien ndoto ezali mpo na motu nyonso aza na kati ya